commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Après la pluie, c'est le beau temps. Après 2019, c'est 2020. 20 sur 20, c'est le grand fruit. Et donc, totiki 2019 sima, to komi siko na mbula 20 sur 20, cela veut dire 20 sur 20, il faut comme la gestion, où il y a gouvernement, il y a administration Félix Tshisekedi Tshilombo, 20 sur 20 et comment na Assemblée nationale, 20 sur 20 na Sénat, 20 sur 20 na gouvernement, 20 sur 20 na ba oyo nyonso balandaka biso na Kadiombo TV. Donc, vous savez, 20 sur 20 na bino, eza ya que bo bakisa ba abonné, bo sensibiliser ba mosusu, po tomata lisusu. 20 sur 20 de notre côté aussi, pour que tu aies une information, toujours avec des précisions dans ce que nous disions. Et donc, ici, la fête n'a pas eu lieu comme on s'attendait. Parce que la pluie était au rendez-vous. Et comme Totenaka Mingi Kakatobima, Tokendeko Ganga, les gens sont sortis, ils sont allés pour dire qu'on a fêté. Mais quand même, Boizouaki, ba conseil yo maman Mujinga Pesaki. Il y a que tous à la batu, tous à la namakambo ya bien, ou tous dans la vie pour pouvoir donner de bons résultats. Lelo, tolingi tolobela, to faire comprendre population na biso que makambo ya benyo e bandi na 2013, mais normalement c'était 2012. Et bandi na président Félix T. Le président Félix Tshisekedi a eu kokuta yango. Wana il faut zala iloko oyo ezala na mayele na biso to yebake c'est comme ça. Ce n'est pas son œuvre. Mais lui en tant que chef de l'État, il n'a pas voulu se donner des excuses à lobi na ko bunda kaka po ici là po bana ya est bafanda na kimia. Et donc na façon to moni batoko kitana est to kamwe mingi. Même le cardinal Ambongo est descendu là-bas. Discours naïe, c'est pas trop bien, trop clair. Nasa komitu na soki tango nyonso bazalaki bayebaki nzela STT ou bien nzela est ezali ko senga visa. Muzitu na Fayulu, bango pe bake est, na moment nini, botala. Tango nyonso yo avant élection campagne zo salema. Ye aleka kiwana. Kutu ndenge basala ki kopo na bango, babundisa, bakoka ko beta ba arme, po ba éliminer président Félix. Boyebi ba information ebi makande ngwana oyo ba yebi sakiye akende butembote. Akende bakote wana beni ko sala campagne était parce que c'était déjà miné. Fayulu akendeki a sali campagne ali mwana ye. Ti makamunyo so babeni batikala banini ali mwaka na ye. Kaka tango awa président Félix na FARDC ba komu ko pacifier malembe ndeye aye. Mais aye un discours nini s'il vous plaît? Il y a un discours sur Balandiango Nakati, toujours pour contredire le président Félix. Mais Nakati wana siko alingia kosa boye. Tango nyonso ko banda ko kosa biso to banda ko expliquer bino qu'il a menti. Tenez. To sala remarque belé que pourquoi Fayulu a attaqué kaka le président Félix? Pourquoi na munoko wa muzito ezali kaka ko attaquer président Félix Tshisekedi Tshilombo? Pourquoi na munoko ya cardinal Ambongo na période wana azalaki cardinal te azalaki kaka ko attaquer kaka même président Félix Tshisekedi? Parce que bayebi ke bazalaki ko attaquer ye, parce que bayebi likuta oyo ezalaki entre bango,
tu sali ba remarque, tu démontrer combien il travaillait pour le camp adverse. Lelo to kamwe Fayulu Mbalamoko bandi ko critiquer Kabila. Mais ce Fayulu ment. Parce qu'à mon avis, tu vas constater que non, il n'a pas été opposant. Parce que Moninga n'a pas qui n'est opposition est du pouvoir. Lui attaquait seulement cette opposition qui est accédée au pouvoir. Tant que tu découvres le kouta na yewana, le long na est, Mbalamoko a commis de critiquer Kabila. Mais c'est Fayulu, vous avez menti. La première impression reste et guide toutes les autres. Ici, vous voulez aménager les discours au Atakabilate, au Kosi. Le mal c'est Kabila, le mal c'est Kabila, il ment. Il est plus dangereux que Kabila. Et donc, c'est une observation. Et Tosutuki Mbalamoko Félix, non, Fayulu a commis kolobela tribalisme. Na discours na ye azoloba to boyi tribalisme. Na discours ya mwana mbali oyo azoloba ba mususu baza ko s'appuyer sur le tribalisme et le régionalisme pour se faire élire. Je comprends ce qu'il veut dire. Et là wana nalingi na rappeli que na meeting na ya Sainte Thérèse Botuna Fayulu tango batuna ye babimi zembo ezalaki nini boma muloba boma muloba boma muloba. Mais avant hier comme candidat na mboka oyo jamais toyoka na bato bandundu baza koyemba baboma ekolo songolo non. Et ye na ye discours naïe. Ce n'est pas Fayulu qui peut vous parler, il y a discours contre le tribalisme. Parce que tant que vous avez un discours, vous posez des questions. Au lekaka na Genève, si ce n'était pas le tribalisme, est-ce que c'est maintenant ici que tu deviens anti-tribal? C'est faux. C'est faux et archi faux. Nakobandako tia image tout le temps s'il est faux. Pour me poser question, na M. Fayulu. Bolanda image ya mwana mukeo bakata makolo na bandundu. Mboka ya Kikwite na vandaki na publication ya résultat présidentiel de ba ko télévision na ndako ba tubaki ngai mbeli na za sikatisi na mukongwa ba vele mwasi na ngai ba kati pe mwana ngai oyo ba nyonso mibale ba tubaki biloko nyonso na ndako ba pini biloko nyonso ba kei na ngo biso ba tundi nene ya na Kinshasa na zone. Bomoni makolo bakata ki na bandundu likolo ya Fayulu. Oh, pourquoi il y a l'équité? Pourquoi bandundu a salaki acte wana? C'est parce que lui là, nde abimisaki discours incendiaire. C'est parce que Mouzito aussi, il a même signalé que Tokotia trouble na pays. Bakati makolo wana. Mais bozonga 10 ans en arrière, est-ce que bosu boyoka na bandundu basali eloko aboye? À part ko bunda bango moko, et sale makata na bakasa yo na batu babundi bango moko na Katanga na Manyema batu babunda ka bango moko entre bango na quartier toko koswana. Mais na ekolo ya bandundu. Atako boko reprocher bango makamu moko boye, jamais bakoma na niveau ya que mopayazawa to bomaye parce que tu échoué na eloko tel. Jamais. Et Yenam Fayulu. C'est ce qui est lamentable. Lui ne peut pas vous dire à l'Est aujourd'hui qu'il est contre le tribalisme. Non. Tango Mouzito Aleki, coordonnateur à la Mouka, a voté qui voit. Botunaye.
alongolaki Chéribé Okende pona nini. Soki baza contre tribalisme, balongoli Chéribé Okende pourquoi? Demandez la question. Tala bato bazo sala média en ligne ba fingaka Félix Tshisekedi, le président de la République. Tuna bikolo bazali. Mais avant bato yo avant, quand bazo sala émission, bazali ko sala ba analyse normale. Bazali ko attaquer mal et mal, bien et bien. Mais depuis un temps, ekolo moko bakomo ko finga chef de l'État chaque jour. Parce que M. Fayoulou a créé les effets du tribalisme dans ce pays. Dire qu'il est contre le tribalisme, il ment. Ça, je suis catégorique. Et ce qui est tali, Aleki na Beni, tout simplement parce que le président Félix commence à réussir, mission naye ya kosil sa guerre, kuna na Est, nde Aleki kuna. Sinon, il n'a pas le projet d'aller là. Il n'a aucun bien qu'il peut faire là-bas. Bisika yazaki koluka kokende, azaki pe kokende. Eza njili parce que yebi que bato bandundu baza ebele na njili, ake kan luka alongwe ye wana ke bandundu. C'est parce que lui, il travaille sur la machine tribale. C'est ça lui. Il ne faut pas le croire. Ce qu'il dit est mensonge. Qu'on est contre le tribalisme, à tenir le discours wana pour se faire aimer. Bayena Est, pour profiter de la réussite, il y a mandat, il y a président Félix Tshisekedi, vous n'avez rien dit de bon, vous n'avez contribué à rien. Bozonga na Kishasa. Le colon aussi, comme na bandundu. Bozonga na Kishasa. Ça ne sert à rien. Et na beti crochet moko. Muzitu na koloba. To attaquer Rwanda, to annexer yango, eza plan na bango. Ye muzitu, Kagame, ba Sorozo, ba Alentos, na France. Ndenge ba échoua ki soulever population, ba lingi ba jouer carte ya suka. Tenez, muzitu a lobby, il n'est ni bourgmestre, ni gouverneur, ni ministre, ni rien. Celui qui peut engager le pays dans la guerre, c'est le chef de l'État. Mais Mouzito lobby, il faut proposition pour naïe, toko ko sala boy, loko la batutu ba lobaka na ba média. Mbala moko na Rwanda ba lobby, oh, nous nous préparons. Faux. Et ça jeune abino. Na laboratoire na bango, ba solo na ba Kagame na ba mindele wana ya que comment nous arrivons à échouer à soulever la population? Bah trouver que non, le président Félix travaille bien. Et maintenant qu'est-ce qu'il faut? To créer un incident diplomatique. Nde Mouzito a déclaré qu'il guerre yemoko. Rwanda, ce qu'on a mis, toi, ça a difficulté à attaquer. Il y a ça la outre mesure. Pourquoi? Parce que c'est le chef de l'État qui engage la nation. C'est lui seul qui peut déclarer la guerre. Nde au moins compliqué bango. Plan na bango ezala kiwana. Pour que Rwanda loba non moi j'attaque oyoka ki balobaki, maintenant ça difficile. Et tant que moni que les aussi mbakaka te, nde tango muzito asala ki point de presse na ye, conférence de presse à lobby, toko pesa Rwanda parti à Mabele. Parce que ye mon quoi c'est appelé ça qui déjà na bande de parti à Mabele. Pourquoi j'ai dit ça? Il est venu, il a vu, il n'a rien fait. C'est que qui ne dit mot consent. Et donc, Bolanda et Lokwana de près. Boluka ba image ezali boma muluba boma muluba boma muluba chaque meeting ya Fayulu soki sili boma muluba botuna Fayulu mukoloni ni tango yoka kinzembo aboye otelema olobi na boy tribalisme blague meeting ya Sainte-Thérèse olinga ki o justifier kotanga kombo ya papa Etienne Tshisekedi pour trouver du monde. Parce que yo po comme député na mboko yo lala ki na pembeni ya
Papa Etienne Tshisekedi. IDPS moute vota ki yo parce que yo bako voter na mutute. Ndeta ngona meeting ya Saint-Thérèse ozoloba et pas na biso to ba tribalité okomo présenter batou, c'était du maquillage. Parce qu'à la fin bato na d'abord basenga ki minduki. Après bayembi que poto boma muluba. Au salaki point de presse pour le bana boy makambo bolobaki rien du tout Fayulu. Même à quand tu n'as rien dit. Cela veut dire na est ozokosa. Totimbelio. Tu es arrivé même à convaincre Kwebe Kimpele. Na ebite imagine no salaki o détourner bato bandundu basala makambo basala kate. Tolanda image ya Kwebe Kimpele azalaki koloba nini pona baluba et sikawa akomo koloba nini bolanda to sala keba pour ceux qui baluba ba panzani comme panzani pona nini parce que les baluba occupent une position centrale géographiquement parce que c'est l'ethnie à niveau de la démographie c'est l'ethnie la plus puissante parce que c'est l'ethnie la plus consciente politiquement ceux qui ba panzi baluba comme panzani sikawa bolanda deuxième élément il y a après koloba ya Fayulu Kwebe Kimpele le vieux change. Bolandango. Dans la situation actuelle du Congo qui est occupé, nous avons besoin des gens qui sont vantards et orgueilleux comme des Baluba. Eh bien, que Chilombo prouve qu'il est un vrai Moluba, qu'il remette sa démission. Pourquoi? Parce que la présidence qu'il assume aujourd'hui... Maintenant, Bolandi, au moins que celui qui crie contre le tribalisme, il est très tribal. Et puis ce qui est dangereux encore, Eza Malobebi Misaki cardinal Ambongo. Je ne sais pas s'il pèse ce qu'il est. Il déclare que la balkanisation est bandelande awana est. Nanya yebise ko bandana est. S'il n'est pas au courant de quelque chose. Toza mulaite boko tananda ko bokende ko solola. Na tie élément oyo pour na kokumisa Nzambe du fait que tu en 2020 na tie élément à église bo sambele na église oyo. Écoutez, l'église catholique est la première église, je dis bien au monde, que Jésus-Christ a utilisée pour annoncer son évangile. Est-ce que vous savez ça? Maintenant, lorsque les catholiques ont commencé à prier la Vierge Marie, parmi eux, il y a eu ceux qu'on appelle les protestants. Ils ont protesté. Ils sont sortis. C'est parmi les protestants qu'il y a eu les pentecôtistes, avec toutes les dénominations que vous connaissez aujourd'hui. Donc un enfant n'insulte pas sa mère.